Même si on appelle, réponds pas. Là-bas, mets un peu de volume, s'il vous plaît. Là-bas, j'ai... Bonjour, Basi Kitoka Mokili, bo umela. Nasi, Luzala umela. Picheri Isuka, Balabibo Umela. Bana membre beaucoup tato solo la peau, trop c'est trop quoi. Les gens n'aiment pas les gens, ils ont pas JB Piana. Na habité un point ici de Panama. Balabibo Umela. Non, c'est la même beaucoup tato solo la binonios. Stand de nous, Oumela Mireille Kanga, Oumela Nayoe Cindy Jazz de nous, Yaya Mireille Kanga, tout solo la kaka vie sociale. Parce que Congolais, alingi Congolais, te Congolais, moté mamapé. Jana Benga Milk, après à toi, kuta petit nanga. Babi Oumela jeune. Virginie Mapouya de nous et Babi Bo Oumela bana membre. Tolingala nde parce que mkolingala. Yesu le rayaka tikele biso bolingo pourquoi bolingo ezate. Ko ina batu gratuitement au Félema. Ezalatin ya mamika songo de moi. Soirée Marina Suarez, la maman de Ferro. Bibi Shlomboko de nous, bisous. Bisous à toi, Kana Sikre, Nadia Stone, Pengani de nous. Les gens sont sur la bas membre, Makamboze Belé. Bon, ok, on a peine à Zoya Kalate, donc, chez la diva va Oumela, Jene Benga, Kalate to Mouna Nawana. Nagito sur la comportement na biso ba Congolais. Motema mabeto zanango ezaka nino ngape na olemba bilote bino nde bolembanga
Mama na kandate. Na posa na seka. Enoch Jocelyne de Paris Lausanne. Babi match ya kitoko. Bo umela. Masolo examinena. Félicitations à Fifi Poiti. Donc libale les cas kitoko vraiment kitoko umela. Match eza bien. Bon, toyeto solo la comportement na biso bazairwa. Ba Congolais, ba ebikolo nyonso ezalaka nini. Na ebite pona nini motema mabe makasi boye. Nga nazokamwa foma nazokamwa. Pwani za mtea mabe boye ko? Soki yo lingaka mutu te. Vana na ndenge na yo. Ezana batu msu balingaka kaka na mabe wana. Mais bino bozo comprendre makamtinga ngina do lelo ndela za boy na ngala méchante na ngala nesengo na pona zakaka nesengo do passe zakaka fa batu o bazana passe mande ko lelo eto solo na zana ngala posta na seka to ke soirée ya femme de valeur soirée le kitoko to kutaina batoko ka kutana sekina batu to ko seka mais boyebi kaka Nasuka masolo ba diabolo si bazanga ate. Ba 666. Boluke longa nzambe ko. Poni bo amitema mabeboe. Boluka ka elonga nzambe po nzambe nde solution. Nga vero na opela ngayo kimia te. Même to peso kimia ezaka nzambe. To malamu luka no elonga nzambe e osunga bino. Omani mutu msuna vina ende nzamba sala ye. Donc azali na ndenge na eka batu balingela keka na ndenge yo nazali sans effort na bo pete nyonso mais biso batu msusu pana bango bongo esala bango pasi nga vraiment nde naza boye na loba yango tous les jours na bandelango muto na linga te en tout cas naza pa ye et puis fina okutoka bando beta lisolo place nga naza fona déplacer mais muto nga na lingaka so na yoki mutalo ba mabe na ye azala te en tout cas na kotika oto beta mabe na ye ngai na kibomboto na ngande na zalaka na kotika yo te oba na kotonga le msusu na zakana chaîne na kana Élysée Osako na zakana Mimi Chikeva même si bo ana problème yo na Mimi Chikeva nga vero italinga te mutula mutaza ba problème na ye. Et arrive à rappeler m'sou yazana kanda, la m'sou na petite sœur boy nga fero oyo kakoyo. Na yebe na pekisiye. Soka boy na ko pekisiye kaka. Alinga tata siliki après to bongisa po master nanga. Dans tout comme personne yo yé, oyebi ke non na bando tonga ye pona vero zali vero za mtu nanga. Na oti côté. Na yebi so non makambo na tika. Soki omoni ye ke lobana ye mena misu na nga na kolinga te potango batu mususu ba komona ba abaza ba camarade même yo moko pe muntu ango koloba bozala ba camarade mendeni na otonga mimi alobite ndeni na otonga Elisa lobe lokote eza mabe siko nga vero naza mutu abongo te nga leka na bandoki te naza pe mutu mabe na mutu te na linga mutu nyoso nenzamba sala ye na sepela na mutu na linga batu bazaka na bolingo pourquoi toza bolingo wana te tout ça batuko Congolais songi lokola kindoki yango batongola bino na ba pompe o basala bino ni mutapesa mutu fie zaka nzambe mutapesa mutu peme zaka nzambe mutaleki bato sakana ete na Congo enango na poto ande to saboye na mbonga ya ba vie sociale oyo otika na kokosa liboma boyko bozo mitema mabebo poani ko yina batu ya doyo fele kaka toko bila soirée to bini to sepeli soirée batu le kai nango bien kitoko na wakuta ina baleki na nga mibale baleki na nga mibale bango no somba ina linga bango naza besa pe sepui besa Bolimbisa ya mwa makelele c'est bon.
nakutana baleki na ngana bango nyonso nalinga bango heureusement nazalaki na mama na ngai Irene Bula marraine na ngai azalaki amuna ngai oyebikela yo kama lobi nango boye namoni leki mosu abengi ngai yaya problème nini na ngai ngabi oyokisango ngai nayokisango kati nga vero oyo jamais kutu nasala bongo nga komona nga nabomaka moto nga naza mopelisi moto te nabomaka moto nazalaki na ba Gitel Pinto nazalaki na ba Judith la fabuleuse mais chose grave bakontremole makako bazaka so bamoni yo po kwini soka ye bato balingaki ede okiba ozalaka na ye yo so olinganga te okosufri kaka na présence na ngai ekoswa yo makasi mais bato balinganga bakosepela na kwini toseki na baleki na ngai nzambe nzoka nde ba 666 bango baza wana bazolambelanga vraiment poani petite sœur na nga wana lingaka ngai boko mamba somo te bakayebisa petite sœur na nga wana linganga trop nga mpe nalingake mingi ko yo oyebi te mutu wana omonake pire ser fo mutu ye kutu mutu aotinda babundisa mama ata bino moko bozengi bandoki te ata kutu babi oza ndoki mutu afuti sali na ye asali soirée na ye apesi caution na ye alengana ya kotinda bato babunda na soirée est-ce que eza en sens soki bango mibale baleki na ngai na mibale babundi boyebisanga intere na ngai na kati ngai naza bino te bino bokotaka makambo na balabala boza bafana kwiti bino beritier mon héritier anakotina Karim Okonza finga me ye moko Karim Okonza bombarde ye ya monene silence ekoti ngana bongo te ngana mama social ngana za pona kopia conseil batu bakabwana te place moko to oyoko verwa tinda iba beta mutu bwezala te na osala ngo te ngomona no abino mobo yebina za victime mafinga te pour na za rafero mangoyi bafinga ngana tina filma nani ayoka sika bafinga ngai te boyoka ngasika na finga mutu bosi bamona ngana zili tana ngana sala video na finga mutu nana taona te ngata ngezaka na seka kaka na ba na membre mambo na ngakupe ba seka un point un trait na suki wana do bana bafinga ngana zaka mwindu na koma pembe te na zaka mwindu na otika zaka mwindu suko yo mutu asika ozoluka bafinga biro mangoni ye misanga no so bafinga nini asika ponyoso bafinga mutu bafinga nga na ya lukuta babambelanga mais kwa nazalaka mwana nzambe lokola ka fune simango ya linganga donc abi chérie je t'aime ndeka uzali ndena lingeli yo donc l'essentiel de ya ngai ya ngambai nanga linga sumbai nanga boinga mwana ba bongo ya ndela kumtiembika maka pola mutamokili jamais na ngosala ngo bino boza bataba sentiment bomona batumbale bazo swana bozana bino bilemla mutu te opesa su mutu wana mbote te paso lorana mutu wana te est-ce que na tourno mutu wana osalango te mais pour ani ki fanatisme abuzoba nga viko na sala nango te po mutu afutela nga ndako makila ba champion le roi Congo ye mutu asalaka ake musala ya futeli nga ndako abari ye mutu ababa na futela nga ndako te siko ngai na oya kozwa makambo etalinga te nalatango na nzoto na ndeni nana tanga opia conseil baleki mibale na bandako swana nazalaki na Gitel Pinto nazalaki na Judith la fabuleuse nazalaki na mami ngoya nga na opesa ye conseil nayebise kota na voiture mobali nobokeli tika makambo wana oyaki soirée oya kobunda toyoka soni toza mobali nobanda obunda obunda ndeni en plus ozobeta lisolo ke aza camarade na yo bowuta na Kinshasa suko bino bolongwe musika boya obunda bobundela makamni po ba famille na bino boyebani merci Gitel Pinto mutu na mtana éducation na ye ndendo za rabonel sa bino to représenter ba famille na biso
Et puis quand on a koyebana luko yebana na nenga bien. Koluka koyebana na caché ya kempolité. Même ça vient tous les jours. Parce que bamona bano l'accent. Eh yo na mutafinga ki digital plutôt. Eh? Mais vraiment moi c'est bamona babi. Eh, wana ti stress na biso. Ma maman so bamona na soirée ba mo ba yeba bi eh aye. Na ngena soirée ya Judith la fabuleuse. Na kota bo soirée comme elengi. Ba maman ba telemi. Babi vero mango ina biso aye. Coucou Sandra Kaya, où me là? Sandra Lalotte, où me là? Et ça l'a amené bongo. Pourquoi t'as été au yoko ti place batumaza batumabalo li bilongo? Non. Suko yo zana caché na yo ngana na caché na nga. Mutula mutaza na ndenge na ye. To mélanger bilongo te ko pardon. Faut pas mélanger les choses. To za ndenge mon côté. Leki wane pi poaza ki leki malamu. Po alinganga yebe na monike azala bolingo vrai. Na félicité lettre J. Oume la maman. Zamba pambola yo. Poza ki na litoi. Olobi tie na yo oza maman mokonzi. Oza vrai chéra mboko na komisio. Po ba yebo yebiso likambu. Oza ki na kanda. Asaki foma na kanda. Malobi te o ba lobi na yo ke na yo kana ser nanga. Ya ya. Boni nga lobi bien. Ya nga no to swana ki nga habite. Boni no tina nga batu ba beta ngai na bi ngai. Na yebise mutu ayebisi yo alingaka yo te. Poso yo mutu alingaka yo alingaka kokoso makambo akosi yo te. Ngam na bomi moto. Ngam na yebisi mutu wana kota na voiture mbai ne bakende. Po eza makambo soni na misa mbai ne bobunda. Boza ba mi bo ute sika mo boza de abandeko. Boza suba camarade te. Boza bandeko po bo ute sika moko. So bo lo banate lelo lo bo lo bana bino. Ngana ko tinda ba bundisa mutu. Bongo lo biso ba lo bane. Kani va soni na oyoka. Suko nga mamu bimba bo mama mukolo natinda batu mibale babunda intérêt na nga na kati ya bitumba wana boyebisa nga na oganye nini mwana wana lettre J asalanga nini oh ata bayina mutu ango mama ata bayina mama solinga nga te nayebisa bino solinga nga te zapenga oza libre vraiment na vie na bino bozapenga mekolala to botela nga likambo bongo po bafinga ka vraiment basi bafinga ye bafinga nga nyonso bafinga mutu bakosela nga na makambo na yambango na maboko polele mais le roi mobile nga boyanga te donc je suis Véro Mangoyi et na kotikala ka Véro Mangoyi donc nazana mutu afutela nga ndako te na mutu oyo alesa nga te apa mobile na nga mutu afutela nga ndako po asala po na nga sala na nga te na yebisa bino ti nazala pe na eloko te nazala kaka na bino po sala bino mobulu donc eza niveau na nga te ndenge na nga te bato mibale baoswana na ye na yobi ya kendo beta ye siko soka beti ye boye sanga na beti ye siko ngai Véro penza intérêt na ngani na kata ko beta wana moi et puis muto bolo bo amita na be muto bolo bangana tina ba beta mwana malamu alinga nga mingi ngapela linga ke mingi siko na boko ko tina ba beti na ndeni bo sala bato ko poni bo amita ma be boy bino bo abata ba sentiment diabolique bato ba 666 ba diabolos comportement na bino eza ngate on est différent na ebisi bino tondenge mon côté bon lambela bato makamba lokuta te mais ma vérité sikoyo bon toloba nanu yo siko muninga malamu voilà Élisée osakolelo na bi na solo na ki songi ba fia pario ba 666 ba mbe oyo Boni bro oza molimo mabebo. Olale nuka olamu kidoko okay penda ko Véro mtatinda. Siko yo bandoko yo kale Véro azotinda. Yo camarade malamu. Poni ko yiko akotele misanga te. Avant que yebsa na moninga na ondenga na salaka. Soko yiko tonga camarade nga mona wana na kolobela yo. Ya yo kaka na sango ke non. Mutukuta kota ki makamona lobaki zaki Véro. Moi je fais comme ça. Pona baninga na zanga na bango. Attends, je finis, chérie. Dans quelques minutes. Hein? Il a dit quoi? Pour acheter quoi? Vous allez avec lui ou comment? Ben, vous m'attendez, alors je finis. Vous me dérangez. Bon, toi continuez. Banara, webi héros, et ça, petit. Bana parler. Si quoi yo qui peut Véro Mangoyi azo tinda ba beta camarade na yo. Pour nous otika Véro Mangoyi ya kende.
il faut ya kotelema oloba na Véro Mangoi ah yaya po nozosala makamba boye yaya po nozotinda bato babunda yaya osololi mabe mama oyebi nde nanga nayoka soni soko ya koyebisanga bongo nanga nayoka soni donc olinga no camarade no te si réellement yo ozondima ke Véro Mangoi mutu atindaki mais pourquoi olobelaki nga te omoni koza faux camarade oa camarade ya bien te oa camarade mabe donc yeleki na ngaji asala attention na yo olingaka ye te parce que olingaka ye olingai koagirle lo na ntan wana kaka fo oyokisanga soni oya olobi iyaya yo ya mokolo boye ndenge ozotinda bato babunda oyebi ndenge ngai nayoka soni donc oza mutu alokuta olingi moninga alinga oyo yo olingi ye te mpo soki olingaki ye vraiment il faut ya kolobela ngai kaka place wana moninga bamoni ke bozopota donc tozopota na ngai na yo mpo yo okangi ngai ndenge nazoloba babundisa ye mama tosala bato meme moninga nde wana baoswana bango mibale baza na baproblème wana leki na ngai wana mosusu akotémoigne ndenge ngami napekisi ngami nayebisi ekota na voiture ya mobile nokoki bozala bato koponi bolingaka bato babebana bolingaka bato bazala na baproblème bolingo osoma makambo lokuta likamba mutu yo lingo bilakisaki olingaki te mpe soki olingaki mpenza ya solo eloko oyo olinga kosala ifale oyelanga mbala moko oyebisa ngai yaya ou bien tantine ou bien mama koko mpo nde osala makambo boye ndenge otinda bato mibale babunda oyebi ndenge ngai nayoka solo epi nazalaki nga moko te nayi na mobali nanga nabengaki pongi mobali nanga kutu alinga oyebi makambo kutu alingaka ngo nanu te ndenge mobali nanga kokosala wana ngai nalotinda bato babunda mobali nanga lobele oyo te omoi te kokosi ngai bafinga ngai nazalaka banki te me moto aboma moto mobali nanga pompier monene nalobango nayebisa bino te mposo ezali mobali nanga te mama na ngai nabimisako jeunesse tina apocalypse enga ozala somo me naboma moto mpona mobali nanga mpo nayokelaki mpo ye mutu amemanga na poto ye mutu amemanga na poto doso alobi funa yokele wi moroi alobi na koyoka yango natika pamba te mpona na bavideo alokutana te akoselekao nakenda koluka Véro yo luka Véro baluka blandi losako bakenda basona na ndako nde moto aolakisa ndenge aoluka blandi losako na ndako nde wana bakoye koluka mutu soki na trottoir na balabala apisi na butu wana koluka mutu te fo koluka mutu ti na ndenge normal bino bokosala maboma boza bato maboma makasi bino maboyeba te bato baleki bino maboma baza me tofandaka otaka koza mama bana ozala baleki ozala banani ofandi kaka bosalaka erreur wana te mpo erreur wana ebomisa bato ebele na nsima nango baretombe nango ekoya bato mosusu bayaki neti baprofite peke non lokwa yeba moto wana afingaki nga mpe nake efinga yayakeba osutuka bokata te mpo omoni moto avandi nie momoni aza zoba te moto mosusu avandi nie azorespecte mobali na ye avandi nie ayebi pourkui afandi nie silence mosusu eza na makambo ebele donc fo oyo moko otalobi moto ndeni avandi nie boye moto mosusu barépondake moto mosusu barépondake te oyebi mpeke pourkui na répondre moto te okante moninga no aza zoba soko ke oyebisi ye ke Véro alobai boye oya directement oférésement aza fi moko éduqué amwana moko vraiment aza na éducation amwana akoli mpa baparent oyo bapesa bana na bango respect abi te nabenga nanu ya na ngai abenga tosololi na ye naye na explike ye kuta kamwe nayebisi ye nalobi na ye boye mama omoni camarade na yo ezala mutu camarade na yo ezalaka mutu akoyebiso alingako te po soki alingaka yo la yanga na bana kotinda babundisa yo vraiment si réellement ngai natindaki moto abundisa yo mais mpo ni yalobai nanga directement te fala kusanga soni fala loba ya tola mibali ndenge moko te tozala mibali ndenge moko te mibali mosusu baka na parole mpo basi na bango te nga mobali nanga azanga na soki alobi fo na yoka nga na une femme soumise na yokela mobali nanga twande mona bino te so mobali nanga boye likambo wana boye likambo wana yango momoni makambo mosusu moto ekufa nango bongo mpo nazala na pompier na ndako
Poso nazaki na pompier te. Ka ngande na zala boy. Ya tika. Butika ba vanchi wana. O yebinga. O ba yebina ete sepela na yoka. Mais na suka makambango. Vérité bima ina ngoka. Po ba lobi le côté yaka na sincère. Vérité yaka na escalier malem likolo ko bukana na ko kwe na ko bukana na ko sala nini. Donc bongo. Batu msuba za nzambe basimba bango te. Là ba ba Bible lobi ne touchez pas mes oins. Pour mona ba retomber, bon mona ba retomber. Ba retomber à 100 € koloba. Ba retomber pour ekiti. Otika ko boluka kimia to luka kimia na batu nyonso. Esika batu bafandi boluka kimia. Boluka ko pelisa moto te. Lokanga na ngazizo de pana mate na ke lobena mutu ke non. Omoni vero, omoni zizo alinga yo te mais non. Leki moko wana ba pe koseki makambo. Hazali ki moko solaka bien. Jamais que tu n'as pas betele bungalo na ndeni. Jamais. Ata ba trika mutu ango. Muta fingi yote. Et puis na soirée to yamani na ye. To seki apona keteka mama bilo momoni nga shida. Ngana shida te. Na shida te. Na pesa Jésus mbota po koto na oteke ngate. Ngana amo bomi moto. Na kokoninga ba ombale ba bunda te yango na pekisa ki bango. Yo diabolos 666 luka place osa misala mabe. Ya yo ya butu pana ngate. Donc ngano to pumbwa te. Ngano to ande moko te. Boluka makamna bino kote na bino ngate. Tout ça rabatu. Pourquoi bolika batu baswana ka makamba kala? Batu balinga na bango suko swana te batu ba okufa. Bino boluka ka ba problème. Olingi lokola yo linga afero mango ite batu tuba ina afero mango. Mama. Yo zanzambe. Po batu nyonso ba ina afero mango ka gratuité ma. Okosi. Tala siko kofunda ngai. Epa ya mutu alinga ngami. Leki na ngai linga ngami ngapela linga ke mingi. Nzamba confondre yo. Aya yebisinga biya na kamwe ngabi leki na nga. Limbisa mutu ayebisi yo alinga kote. Soko chetembe to benga mutu boswana na ye. Oyo ka soki ngai na yebisa kieni. Soki ngai pompier te. Ngamna zaki pompier. Ngamna bomai moto. Ndeni baboya koso mutu ayebisi alinga kote. Poso ka linga ko si réellement na lobaki il fallait attaquer nga le même jour. Pourquoi ya ko lobalanga te? Wabiso totali kama beba kango yimdeza ka soni That's what mwana mke yako kwetu. Ya nino tina ba ba bunda munde sa soni. Fala yako lobati. Ngai kutu mama na ngai Irene zawa na Irene bula tokena nzela moko ngamna zozo mona na ise foko te na voiture mbai no kende ya kwenga na kei bango ba kenda ngana mbai na to tika la pote yo kende ozaka batuko koni bolinga kimia te bolinga ba problème na ese na sina sota na nga problème bwana so liko finga na ongai meko yako bimena sima mutu alinga nga mingi te omoni sopio kwanza petit sana na linga ke mingi ye palinga nga mingi to linga na bongo siko ye ako trainga te ngapena ko trahir ye te omoni siko yo sopio ko ke no beta masolo lukuta bango mbale ba uta sika moko botika okota makama bato ba uta na free lobi otika na soni osopa yo bango mbale ba uta na free ba na quartier moko ba kole sika moko ba mama na bango ba camarade siko yebisa ngai kutu mutoyo na uti na kote musula yo kota makama bato na ndeni et puis ya mabe kutu makasi ya kotinda bato babunda na sala ngote na sala ngote na kuto bato babunda pesa sana yo ka mabe ngana ya kopekisa ngana abinote bato finga mutu bino bozo sepela ngana osepela na ngote ba finga mutu donc ngapa nga l'éducation na soi na osepela na ngana ngote to tout comme bato mbale so ba okunda na olinga ngote bandale ochilobi ba ombale ba leki na linga bango nyoso mbale na bango ndenge mako mais zeto kwa na linga bango mbale ba oswana ngai ba mobimba bona yana tina bango bakunda botika kisongi na bino botika kisongi bo vivre le quoi bato to vivre le quoi bato kisongi eza mabe siko so bango mbale ba bundi
bazokisi mninga ubie bazokisi mutu ngana banda kotinda soit disant na banda kotinda siko ngana ngana lobani boka soniko nese bino mwasa bongina lokuta te lokuta za mabe bible boyi lokuta mais bino boni lokuta makasi ofandi peto bona ko fabriquer mutu likambu penza et puis so bat bana motema te bandi non so mona na zakina motema te anga tsa lo mona motema na yeke ya fero penza na mona ke ser na nga kwani asali nga boy nzoka nga bato innocent mo we do na kufi na nga do na kufi pamdo na kufa na nga pamba yango ka nzambe peko asaka ka côté na nga nga poso attaquer nga nzamba wa attaquer ata après 6 mois ozwa réponse na yo oui pour le filer boy kaka do nga mona mona kwa poloka mama yango na makambu nini singa na benga na leki na mona ba komeli nga message kwa mona moko éduqué azo éducation pa ba parents na ye akola bien ayebi ke mukolo za mukolo leka za leki bon oya na ngandenya ko sanga makambu na benga na ser na nga abengi nga nana yebisi a comprendre que tout de suite a discuter que tout abi ya limbisanga ngana yebi na ngate mutunda ko yebisanga bi ya yo be limbisanga mutu yebiso nda kosiyo benga ta mutu bozane ba problème o yebiso participation na ngeze na côté nini ya mabeto ya malamu ngam na bomai moto ngana kotie na voiture na bikene na mobile na yo kena mobile no yel ngam mobile na kene yatika hakena na kamera na boy no kende te hakena mobile na ba kena mobile na so yo de no ko yo mutama ka minene bo okosi be mamo ebe bo kose bino basa potolo kuta nzame basa potona sana binini balu kuta makasi et puis boza makasi na fabriquer makamba lukute do yo mo o fabriquer scène na yo moko be mama ke webi yoko wana oza donc oza somo na ndimi o bravo mais ye akompe maele na yo amoni kolinga kete po natali sie ba côté nyonso natali sie penza ke soki kamani wa linga kayo lenga yoka kinga na oloba bongo fali pa yana ngutu pano fala yana upana nga po nazakinga moko te nazakina batu aya lobela nga na yoka soni ndeni aloba ita yoke ye bisoka bosibo ke le ye muto ngo banda ko linga bo bunda na ya banda ko loba kamani wana na mona ka donc ajisaki te avant ngi na ye aloba ye loko te donc na bimi victime pour na yako pekisa ndema kama ngo ko mpana na ko pekisa na tinda bato babunda te pona na intérêt te na ozopele kote do so bato mbale babundi muto aselisa ki soirée ba panzi ba verre bato ba biloko bato ba luwa ba panzi po siko po muto ana suka wapi non nako kuna na salle ya bato ya soirée te ba ya ki soirée bazonga na bango ta ba fingi au changer na été au zaka ninga ngayo ba finga ngai nazaka mwindu tinde nazalaka na mwindu na munene ndo nazaka nde nazalaka mais motema finesse mangoi mobile na ma retraite donc rien ne change nazaka véro donc le reste est étalingate donc to changer ndi to zala na kibomoto tozana kibomoto tolongola mitema mabe mitema likundu mitema likunya yazo yina mutuka no fido ya gratuit au boy donc boy na rabatu ya pamba yini mutu bongo mutu ngo beso botel boza na ba problème te so botel bobo mona no problème te donc boza na ka bongo donc vani no ka olalo la muki ndo po batsaoka ba yebo bite yefuna finga ye kaka ngafuna diembela ye mais est-ce que zo diembela na nenga bia ko diemba izana makambo diemba msoko ko mata bo diembela bo kwai bugani liboko bugani liboko bugani likolo le msupo toboki lisu po likola diemba diembela na nenga bien tina nenga mabeta na nenga ko luka batumba le ba beba na te na nenga ko créer ba problème te na nenga osaki songi te ou bien na nenga ko finga mutu te hein poko finga na bise minoko finga so finga fo balola lolem 77 fois ba makambo oloba po lobe komela yo moko te to za ba tuti ko linga ka to chaka mutu ate nemi na mukili mobimba izala te ozanzambe te wana nzambe mutu osala ngo
nzambe na kolinga ke mutu wana bayine to mutu ngo balinga ye eza nzambe eza yo te yo pesa ordre na mokili oyo te mokili eza nzambe ya biso te bato baluka bazala bie bino bolukaka baproblème olali na yo lamuki okokosa tala likambo monene mpoka olingaka mutu wana te ya mabe merci Erosia Kevele toyi topiaka conseil po bato bakoma mite ya mabe na mboko totalisa bongo po omeli mutu okoba ndofinge bofinge ti ozwi no mpe résultat moko abie te mais le compte otikali na cache moko boye babe moko kote kuna so bamona baolakisa misapi ya mabe balakisa misapi na ndenge bien ke wana ser na biso anti stress so oza na baproblème apia biso baconseil apia biso baconseil ya mabala ser wana do ye soki ayeni na Facebook kaka kosekisa bato ser wana bina grave ser wana boye bapesa témoignage na malamu me ya mabe te témoignage ya malamu meme nzambe mpe azomona ngo ya mabe eza mabe kisongisongi eza malamu te olinga bato mibale babebana soki bato mibale babebani yo ozwi nini po intérêt no sikoyo nini na kati ya kobebana na bato wana kota Casimiro losako mama toza kitoko boumela nayoki kaka topesa conseil na bafille ya songisongi oyo bazalaka bazotonga moninga na ye afandi ye pa participe na kotonga nga te o nga bakamana na nga baoyebisa bino bapia bino témoignage nazaka bongo te soki oye oyo bandotonga na ye biso ye azala te tika masolo wana kokanza te soki oza enemi na camarade na ngai nga mpe na kokota te na kokota te na moto basentiment te mpo so nga mpe na ye na baproblème na nga na kosisa ngo nga moko camarade na nga mpe kokota na ye yango te siko nga na kokota ya ye pwani ubie na oyina o mpo na problème ni non naza mutu abongo te botika makambo na bino wana bokotanga na comportement na bino te bokola na bafamille na bino nga mpe nakoma nakola na famille na nga donc nayebi makambo asongisongi te nayebi mpe makambo kofinga bato te makambo mosusu oyo kofinga bato bino mutu bozo apprendre yango bato mpo mutu na famille na noko na biso batete baloba mutu afinga bato nyonso lelo yo sepe la fingi ngai lobi mpe tu na mpe ekokoma nango mpe ofinga nde mpe yo kaka mpo eza nango ndenge na ye eza ndenge akoleli eza ndenge bakoleli bato bana ndenge bakola biso tokola leki na nga mwasi ndenge eza wana kaka ndenge aza na libaya nako kofinga nga te nga nde naza boye nakofinga ya na nga ta mokolo moko te me baya nanga bazala kisasa na respectaka bango pourkui pa ya baninga mpe na respecte bango ngai ya moninga nyonso oza ya na ngai leki moninga nyonso aza leki na ngai donc namemanga naza victime kaka mpona nalingaka bato yango naza nde victime ya kolinga donc kolinga ngo mpe ezanga mo nasala te nzambe nde moto osala nzambe elongolanga kolinga oyo ya kolinga bato nga nalingaka bato mpo nayebi bato nayebi importance ya bato nga natambola tro na vi na ngai nayebi mutu nga nafandaka mpe boye nafandaka babenga bayebi evero kopi ngo eza kuna doki solo nango basolola yo nafandaki boye nakasi divula mais babi ya ministre ya finance abenga fero na coopération mo boye natali na bi coopération oyo ezala nde boye donc kasi divula abengi nga apenga coopération nake mpe na coopération nalenanga donc fi yango wana donc kozala na bato tozalaka na bato na ndenge mabe te tozalaka na bato na ndenge koswana te fozalaka na bato baobikisa o donc kasi abimisi na poche ne boye apenga te mapesinga coopération oyo nga mpe nake na lie ezalaka bongo yango nayesa bino zanga mbongo ozala na bato mutu kaka mutu akobengo na coopération oke mpe coopération na mpe okuti masolo olie na o donc tozalaka bino na bato kolukaka baproblème te koluka baproblème eya nango solution te kosola na bato eza nango solution te toluka nde tozala na boyokani soki esimbi te na moninga mutu na mutu na kwa na ye yo ozosala makambo no oyo mpo osala makambo na ye bongo motika makambo wana ya oyo alobaki bo alobaki nga na ndeka na aboma mokolo boye na bana nga na ndako naka etinda bato babunda so bato mibale babundi boyebisanga nani intere na nga nini na bitumba na bango. Merci Souli à taille. Oumela, taille troublante. Ndekonanga Oumela. Orsia Kevele, Oumela na leli. Yes,
bino kaka nde mbongo na ngai bon maintenant beta bino lisolo na vandi semaine passée donc kasi kufika peka fo mangoi oza na msiete na terrain abi boso komi na ndako benga ngai na komi na ndako na benga bon mutu mo boza lisolo bobwe lisolo ngo na minute sisi na rafu na kenda pena kutana na mutu mope apesi na mote ya makambo ko bim sera na batu tena bona ngana msa bino bandako bozwa kitoko bozwa bilamba bozwa basaki bozwa bandako bozwa me botikela ngaka bamina nga botikela ngaka bango po bango tu bayela nga makambo bango tu basanga vyo mango ya sala botika bango ndeni boko molinga bolongola nga suna batu na ngai vraiment o balinga nga makasi ko sala boete pardon Père les belles umela nemsa bango bandako bazwa bilamba bazwa bambongo bozwa mais boutique na nga ba Père les belles basuli balinda boutique nga batu wana donc bango nde makambo pona ngai nazoka bango na vraiment très important ko le kambo mbongo na sima bango liboso pona yebike bango nde makambo bibi shikala la d'essentiel bibi chibambe ka bibi mwamba na boka mwa batu na ndeza la kati ba pepe yolo bato ba s'abonner na site Véro Mangoi veut dire ba bibo umela na chaîne na YouTube la Queen Mangoi donc maman formidable la Queen formidable sans problème sans microbe sans ya kudu kela makamba bibo tinzabe na lero bato ba luka ba bongisa na bato to yebi mukolo liwe ko yate to yebi pe ngonga te bilo bo luka ba rankine boko tsanga ba rankine pardon de lokolo na boy pardon botikela bato lo ba bibozo ba mbongo bozo bandako bozwa bilamba bozwa kitoko bozwa mikie bozwa bataille bozwa mais botikela ngaka batu na ngai nde ne touchez pas bosimba bana membre na ngai te botikela nga bango kande do ba apprécier pour na ngai donc batikela nga bino bakotisa nga na ba polémique buso batena na tawana te nana nata na kon na ke soirée boye na kutai na mando la joie est Véro Mangoye mama mama toseki na moni Vanessa Sombo Véro Mangoye mama gawana na moni Anji Sukari Véro Mangoye j'ai dit tafa Véro voilà na lingi bongo nana bona ngak makambu ba problème na mona batu na balola bilongo bien batu ba mona ba balola bilongo wana ngana ngatenga ngaso na ye batu basati Véro Mangoye ye batu Véro Mangoye Véro wana ngakutuko eleki na mbongo yango ngana lingaka yango ne sabi no mbongo boswa banda ko boswa me botikela ngaka bana membre bango nde kano bango nde makambo mango kano bino nde makambo na lingi problème te otanga ba problème na ba leki ta leki na nga wana vraiment amona moko edike soka zaki bala mususu ba mal poli abandika ko fingo mbala moko sakuta tuna yo kata yo umela lettre J wa ba mama mukonzi oza voué chéri balobi umela na senti que bagage ezali pour au malgré ba yebiso ser na triquer yo obité ser na ngato to sa na ye non sikana benga nanu yaya to kati bale yaya to solo li na ninga coup de grand do bino ba mama songi boluka pesa osala ki songi neti na komba Véro Mangoye pardon na bondeli bino botanga kutu komona na buzo bate naza mutu amakambu wana te nga naza mutu abatu na bisa bino zanga mbongo za na batu pona na kutana na batu na nga na kutana na makambo wana makambo akati ba donc etali bino te donc to ça ka bien to solo le peut sola te za na coin ye c'est en gravité même Jésus pe bande koni mo kutu ba yuda balingai na bango yeti mais tala biso ba africain de to kufa pona Jésus donc ça n'est normal mokilango eza bongo mais koningaka te o créer les sous mutu bakamba lokuta okendo kosa lo bakiboye asala kiboye non wana ngana bino format pardon to yoka na te botikela nga batu na ngai tozala nde tozala to kuta na soirée to seki so to kanga photo to kangi soki to koseka to seki to peseni ba bisou pona nga vraiment esala nga elengi nga bongo na sepelaka donc le reste kutu etel na ngati tozomona
na vie koyeba kaka solo la kozana batu malamu mina boyeba kenga vero ba benga mwana moko boye ba petit na biso kaka pe bazana na internet yao ba bengi ye penza ko petit na nga na ufuta ombongo il faut finga ye boye na boye mwana ngabi to finga nani maman pardon wana sœur moko sola bien sœur na nga kutu na yebi ekala yo na nga to yebani ka lelo na lobby siko oti na nga na finge ndeni ye kutu na go finge te chimukile ekufa abenga nga ayebisa nga na yebisi eleki nga merci fana na o problème ezate mabenga ye ke yo lokwa ba otalo mingi finga ye bafuta mbongo po bafinga vero mangusi yo moko fingi bon na seki kaka donc to sa makambo la te to luka to sala bien kaka na bato koza malamu na bato eleki nyonso malamu efutaka na mokilo na bete bino lisola ya Dorcas Divulati ba yene coopération habite coopération yo mutaka makasi nango vero mangoi abenginga ezande bongo to vivra bongo to na amour baninga ko ina ka baninga te po monike non mama ye parle basi bato bakumisa ke apembe boye na boye yo siliki mais eza pembe na eti ozo silika poani oyo bakumisi na dini ya no frère chéri moi ça pembe boye utande wapi yo siliki oko silika ti wapi sepela kana ba okumisa baninga yo pe tourna ope ko ya ba ko kumisa yo ko linga ka ko ina ka batu te oyini mutu okumoninga mokimumbe ina mutu bongo te soko za problème batu yo si ça problème na oko pas na problème ni kwa na problème nga ko ke ko luka batu msuba ya ba intervenir po bo sanga na bo se loko moko bo donc bo bebisa ka via muninga izama be to za na bolingo botika makambo wana ya songi efutaka te makambo akale sila batu ba omona nde batu ba okufa totaka pe makambo so eteaka biso totala ke muto tozalaki na elobi tobanda kolia nene mosusu tobanda komela ne tobanda kotambola na ye lelo pa akufa atiki biso nga mpe lobi na okufa na nga mais tala mpe lobi ti ndeni ozotalaka lelo totala mpe lobi tolinga tozalaka bien toevite baproblème ya mike bafutilité ezanga ntina yango nango na sens te yango nga nayebisa bato boleki na bino nga na nyonso mais nga naza na nga ka vero mangoi mwasa Files mangoi mwasa mwindu donc l'essentiel kaka mobali na nga linga ngai à part ça donc na nga ne loko msute lo nzamba linga nga bana membre na nga pe balinga nga po baboya nga te donc bino lokwa bolinga nga la reste ekutuko bake bisika bikao kalero na moyo donc na lingi bino mingi ezali juste ka to solola comportement na biso motema mabe na biso soki yo linga muninga te kolinga pete batu nyonso bayina ye soki yo linga ngai te bakardasha balinga na bango ngai te no bayebi ke wana mère na biso mama bakardasha ya Paris donc bafi star mais fi star bayebi ke mama bango vero mango yazali siko yo ato yininga bana nanga ba oyinanga te père le ben na roboya nenga te Patrick Malwafengi kutu alinganga lokola kufa ndeko ne ya mwasi siko yo ato yininga Rita zinga ko yinanga te donc eza mutema no ko futa no batu mbongo combien po ba yina muto mona muto musuku ta zumbongo ne allié mais aboyene ko yina muto ngo bonsoir les Kardashian ba lobi les 10 août nde makambo ba bi ba couleur nde kaka ba couleur donc les 10 août ba lobi makambo toza wana bon tu vas bien conseil ba Kardashian ba continue en retard tu vas bien conseil pour ba fia songi ba fia poto ba kisongi eleki bango na mitema mabe ceux qui ont solo la rana l'oreille compresseur est-ce que talingai non ou bien so solo rana vero mango ite eteli l'oreille compresseur tiens ngabe na ko yesa te Gladys mwana na lobisa ngate ko lobisa ke te mwana ko na molimo contrôle mwana ko na molimo mabe botika makambu wana kisongi eza mabe kisongi do lelo na yela kinde ba fia ba songi basali songi munene bani makota kombo ya mama na bino na kasi izalaka les Kardashian de Paris ba bomayo
Ma Kardashian de Paris, bah ça yo. Ma lui le 10 août des couleurs, donc ma couleur boyée. Le 10 août, ça va Inda. Grave. Moi été. Photo solo là, bon, mon micro solo là-bas solo là yo. Quand tu solo, on te solo, on te solo pas. Au pessi makambo si makambo. Babi ici c'est Paris, après Paris c'est paradis. Donc vraiment moi ngana zana ndepo na Paris, après Paris na kenanga paradis. Donc na lingi na ngaba problème te. Na bon ça paradis na ngezala na boy na vai na paradis. Na omela moi jus de fruits na ngaboye. Baba ndo tu na ngama kampa nzambe lero pardon. Na lingi te pardon. Eh tu as vu bango ba diviser pour mieux régner. Maintenant si bango ba régner la combo la ngate les Kardashian. Ba luka ninga ko régner. Heureusement moi na za moi na mo santu lokola bino. Alobi tie so bolobi ya alobi boko singa benge na. Mwana bengi mama. Mama na mwana to sololi. Siko mama songi songi atikali na soni. Alinga ke mwana finga mama. Ya lero yo. Lero penzala ba moyo yo. Toza le di uti toke pa ba Kardashian. Mama boza batuko botika kisongi ezo sopa bino soza na problème na ona fero mango ici na fero mango tika okelo luka bato belé bato ne sona pe ba ontima na bango yoti poko te msupe ba hotala bo babi oyo asumbala ngana ba na lingi bilo mingi bo umela ba bisu et ka conseil pour na kisongi so vous avez un problème na yo si ça problème na yo donc les 10 août nde ba fille bo bongama po boyebi salwane esenga moi mama esiko na ndenge ba couleur ba bili puta te turo ba ba couleur veut dire to lata ba couleur bonjour wana na boy bo funga bakata ba couleur pona ko lata ba couleur neti na bo mamutu mais comme on a comme le système HM non que nous va couler na HM mama zambe mukola bo se kangate le 10 po bino boza bata ba problème oye vraiment oui ba couler bele bo jour wana na ok na HM ba couler ko ba tie mikolo ba fiche na ba fiche donc yango ndinga na olata le 10 na ninga na ba problème te donc femme ça complexe moi ça mwindu boye nzambe donc na pesi no bambote na lingi bino mingi pour ça bino veut dire mobulu quoi expérience ma mutuku umela babo umela bino nyoso ba bisu na lingi bino mingi balobi oui non la ta ba couleur na ngame na okena nga musika te na okeka na simanda kwa mama na simanda kwa kaka si ba Kardashian ba couleur nde makambo pongana na mona mo ba couleur mo ekote na ninyo nde na kosomba mais la boy mo finga ko ne bakata ba couleur pour la ya ba couleur belé donc ba couleur belé la bandi na mututi donc ba couleur na ba couleur bon na lingi bino mingi bisu bo umela kisongi nde totika abale kisongi biso to banga na portugais abacha le portugais songi abacha le songi les songers les songotobo les songi boya ko de bakada chataka sala munene soirée kitoko soirée lengi ba DJ na biso mikolo to kono ba DJ bana poto pour le tour to zande bana poto mama tumba babi eza ko yinda boya kaka poko bio boanda avant bo somba ba billet déjà pour le 10 août ya muskati dans la ligne bino mingi bo umela Monique mama dona Monique il y a des mois de longue date umela dona Monica Maya de longue date. Si, ba couleur des problèmes. Donc, il y a un mot dona Monica. Umela ta vraiment ngo ile ka bayana ba losi asasa ba zoze kongolo mibeko. Donc ba dona Monica. Ba Pepe Akouche, ba Christiana Kwaz.
baya na nga na respect traba on ndinga mukete donc na pe amuto a respect nga pe amuto a respect makasi na baleki na nga tout na respecta bino do na linga bino makasi do na tante baleki mibale babeba ninga na ya na tinda babunda baboma na non j'ai pas ce temps là nga temps ngeza ka solola ba solola yo to solola c'est tout le reste niveau na nga te pardon là et simbate o ba couleur perle babi ba couleur jour en haut ça va inda ba lobi donc ba couleur chez les Kardashian les 10 toko umela kuna bon na lingi bino mingi na fse bino pesi makambo zu makambo mabela bino bo partager ba vidéo te ba la membre na eloka facile quand une vidéo pas au partager vous appelez batuti Nzambe mamingo ya kama nanga mulai a partager mba moko nana lutula yo bongo na Yolande Kanieba bo partager to pesa conseil na baninga po ki songi sila no masolo ki toko bo fo bo partager eza suna lo ba te bo partager non bino mo talinga na yo ki pe conseil eza bien na tinda po muninga msupa za mayele akeba so ba yeko yebise likambo afinga mbala moko te po batu msuba lingi comportement bango ko finga batu no so bazwango non suba yebisi likambo raisonner nano benga nano mutu wana otuna ye osoloana ye oyeba soka loba ibongo pona nini tandeti mwana leki na nga o lettre J moi mayele abengi ya na ngai tozaki na ona soirée to seki si ndenge nini soso o trahir ngai ya lingo boma ngai nanga mona oki pasi na motema na bi ya na ko sala ngote na ko luka liwano te puis na ko kolinga kutu te na préféré que tu vas beta ngai na place na yo pona tinda bino bobunda na osala ngote na ko ya ko kabola pe aponga bitumba na kabola ngo mabena ngande ko kabola bitumbo na yo kati beli fida bon bo umela donc bo za ka presser na ko finga batute po mo kilo yo ba 666 mo yeye ba bimi 666 marques de la Bex. Bazana ka pona ko sa. N'église bate ya kasi. No bango ba provoka makambo ko boye penza muna mbonge penza. Yinda ya sepela. Air France umela. Donc a provoquer likambo ko boye. Soki kasi mwana oyo azaki motema moko ya respecter o akola na mona famille na bango ba pesa ye. Habiter. Kwaza sœur nganga tozaki na ye to solola ki. Nandibita ko sabona benge nanu abengi mutu azala boye mutu ko ba no finga batu kaka po ke baye ba oke yonde ba bi yo mama munoko maman bon bisous à plus check il était temps ça a duré 4 heures mon frère bon bien ma malili ya na frigo na mela bona keni bona nga sakwe na mukena pesa nombo bo ça l'échange bon va dire